lelo tokutani awa ezalaki occasion penza te mpona kosala eloko oyo toyebi ke monde entier biso kuna na poto toyebaka ke babinemi baza mibale awa président Masumu na Fiso Saisai na poto toyebi ke balobanaka te mpo bawelaka ebonga nani akozwa ebonga ya nani poto mobimba toyebi yango lelo lokola eza occasion tika toyeba lelo binemi mibale bakoki kovanda esika moko na ndimi te bon toyebi ke toza na confinement mais lelo tofini bango baza ya kofinana tozotuna président Masumu est-ce que Fiso Saisai azalaka ennemi na yo lelo bolobani kaka mpona matanga mangwau to bokozongaka ennemi soki tokomi lobi so matanga eleki. D'abord, nous avons profité de l'occasion pour remercier les artistes et les comédiens nyonso et pour s'organiser pour rendre hommage à Nandeko Mangwaou pour musala autai kosala na mokili oyo. Occasion oyo ndenge pe pesami. C'est pas la première fois que nous avons le président Isobe, le président Saïsaï, Bino Bouzana, Bino Batopoto, Bisozana, Biso Batawa, Bino Koufelaka Wate, Bobandinde Sikoyo. Mais, nous avons l'occasion de Biso Yakokutana. Mais, même ceux qui, de temps en temps, nous avons arrangé des problèmes et belé. Pour mingi bayebaka teki ba matanga ebele peto isale makawa suka nango bato basukisaka ngo eza bakoma na bango Masumu de Brende na président Saisai mingi bayebaka te c'est parce que on n'a pas l'habitude ya ko tia ba makelele soki depuis toujours. Merci également. Il interview. Il est de l'NTPC, c'est lui qui fait les désordres. Donc, depuis un certain temps, il y a un peu de confusion. Parce que, spécialement au Congo, on a l'habitude de développer ma casse côté sombre. Mais même côté la lumière est belle. Ba étouffé, ba tia commentaire na sombre. C'est vrai que pendant un certain temps, il y avait une petite confusion et ça les met acquis. Mais finalement, on s'est compris que c'était une simple confusion. Nous ne pouvions pas nous tuer pour des choses qui n'existaient pas. Au fond, il y a qui n'existait. Peut-être que l'Europé, qu'on ne voulait même pas dire, Yemoko Azaliawa, le président Saï, Ayebi Yango très bien, que moi je l'ai préparé parce que ce qui poulait ou bien nini. Je l'ai préparé depuis. Ayebi Yango, que nous avons yebi saïe tala boye boye. Donc ça là qui journée internationale de théâtre il y a je crois 4 ans, la benga qui na lobby président Saï, tu vas occuper des responsabilités lobby. Mais il faut yeba déjà ndengeni ni ezalaka ba difficulté tout prépare le discours oyo kozala kuna yo muto ko prononcer yango cérémonie ezaki munene soirée to liaki to melaki na Africana Palace batu boyebi yango très bien et après nous avons continué c'est là nan papa et après nous avons continué mais comme toujours je crois que Satan il faut tout écraser ma casse. Amen. Parce que ça doit être l'effet à Satan ou écoute là qui. Parce que même moi je ne pouvais même pas croire que. Moi je l'appelais parfois toujours quand on a bandal. Na utuna yedi président Saï. Conseiller moko il faut bisomi balé tout. Au moins yemu tako président ce qui périli na bakayaoula. Yemu to yibi combo place on a ce qui périli ce qui. Donc tout solo. C'est là non c'est là. C'est là. C'est qui simple. Non. Normalement. On a périli na bandal. On va revenir. Aujourd'hui bato balimba yeba parce que on voit des binémis liboso na bango tolingaki toyeba ezokamusa soki tokende bapereli c'est bien bon biso ozalaki kuna te loba na biso na mokuse je reprends la question nano oza journaliste aboye te naosala ngo mpo bandeko na ngai ya poto soki na bino na kisasa nde natuni yo te mbe natikaki nnemi na bino ekola donc bandeko na ngai ya poto babengi balobi za boye mpo na distance bandeko na ngai ya poto balobi no kuna na kisasa ka soki
moto akufi nde bato bayokanaka oyo elekaki ya dadi bato mpe bayokanaki bazali je suis pas là mpona kosite bakombo lelo ya mangwau bato mibale baboni bango côte à côte alors loba na biso c'est vrai à un certain moment bozalaki binemi ou pas po péril wana ozoloba na bandal dauphin oyo azalaki chadare na yo biso toyebi te bozalaki binemi ou bien po tomonaki na baréseaux sociaux président saisai azalaki kosala badéclaration yo soki ozala kosala te me na nsima na yo nde tobengaka bato ya vita bie bato ya renaissance bie bato ya daring bazalaki mpe koloba parfois mokolo abombanaka atindi mwa bapion bokende boatake peti wana boloba na yeso peti moke nayebi te est-ce que bozalaki binemi to il y avait rien kaka mosala moto ayaki bongo non ezalaki ki ennemi te ezalaki kaka moi petite incompréhension qui était vite arrangée et d'ailleurs je promets mpona kolakisa bino que nyonso bato bazokanisa wana d'ailleurs nous perdons plus ce qui est dans l'esprit oyo bato bazokanisa nous allons gagner plus en restant unis l'unité rend fort et fait vaincre ye président Sai akoganye mingi soki biso nyonso toza ensemble nga nakoganye mingi soki toza ensemble merci bon ngapela ina tuna OK nazosukisa mpona koprouve bino yango tokokutana tokosorganiser pour que tosala un très grand spectacle awa na Kisasa ngai moko na kofinanse yango bien bon président Siatou ngapela ina tuna bandeko président Masumu na président Sai nazotuna président Sai makambo nyonso tu oyo président Masumu alobi poto boyi toloba alobaki ngo na musika nga na yokaki te yo yoki makambo nyonso président alobi alors oza contre makambo alobi to pour makambo alobi to makambo esili alors tourner page to bandi vi mususu asika avec boyokani ya yo na président Masumu tolinto ye bango lelo po mukili mobimba bazotala oyo yo bokoloba na biso yango bato ekotikala bango na mtu internet basepeli sima nango oyo nyonso to ekoloba wana sima est-ce que to bato bakokipa yango to OK na sir ba question na bino na oki yango malamu pe ndenge président Masumu auti olobawa c'était ça pasi na ngeza nde yango wana ya komona que ba préparer nga pour un but tant to komi na but yango il y a eu des changements autorobenga brusque c'était ça qui était choquant et bien le roi a dit manene te ya ba frapper yo va préparer ndena comprenaki OK faut soigner après kolo ba fundaka yete donc ndengo comprenaki OK mais après tant to moni que to komi kokota na ba moi je peux dire que to salaki na ba incompréhension te mais et ça moment oyo batu basala ka ba échange ya comité ka pour que ba voter bango. Je crois que période ya campagne mutu nyonso alobaka mabe ya mutu mususu malamu na yepo yende azana sika. Et après quelques temps tant to moni que eloko to bangana kolinga to sala salamité après campagne to saliba après campagne pona ko zongi salikambo ngo ezongite nde bomonaki que ndenge président Tikolobawa. Bon, on nous parle plus de ça et puis na kati yote na ina lobelo moko ba vietang ba osala théâtre na groupe salon soki ye lengi o mona ba bana o tia fin au deuxième épisode ba to internet to boy ba la histoire mo ba on ne parle plus de ça il faut aussi ça idée oui on ne parle plus de ça comme neti tozaki na période d'élection preuve année à chaque fois il y a un problème le président Masumu vient de le dire tokotambula tokoyenga mais au moins la solution ezalaka soki tosangani na ye à l'immédiat tokomoza ba solution elingelo bake Luka place à elingelo bake ezali oh nzambe alobake ouais suspense toto sengo azo signaler vers Masumu ke donc Sadari na yo donc Jonas na yo
suki awa deuxième épisode tokoya na deuxième épisode koyambana na deuxième épisode bapekisi bisu tirlang koyambana tirlang bisu koyambana bazeme mike bapekisi koyambana mpona confinement bakoyambana na épisode ekoya mpona lelo tosuki awa toye mpona kosangisa tozoluka binemi mosusu mbala nsima tokoyamba binemi mibale ekozala Henri Magi na Mukuna bakoyambana tolingi Kongo tozala liboke tozala mutu moko abona sali dande Mama.